omoni Arma pena aza pena Satan. Hein? Po yepa lukaka kiti wana. Aluka kiti wana. Arma aza sengo Satan utiliser banzoto ebele. A utiliser ka nzoto Paul Dibuya te. Na Arma azali Satan. Po oyo azoluka avanda na kiti ya bokonja tata Simon Kimba okianga Nzambe molimo mosantu. Azali Satan. Aza Satan. No, Arma aza vraiment Satan ya Satan. Satan la ta banzoto ebele. Aza penza Satan. Po aza na posa kaka azwa esika wana. Azwila no kangi ya ngola. Na kombo ya Paul Dibuya. Siko ye Satan kaka lati nzoto oyo mususu na kombo ya Arma. Azolinga sikoyo avanda sikoyo na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Avanda na trône na kiti ya Nzambe na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Me Nzambe bakweyisaka ete. Yango moni ke esimba te kanda wana elata ye. Donc Arma nenga zana bundisa tata makasi de kanda zana kango tata zo esika na ye. Oh bakoma kombo na wapi ke esika neza yo. Oh réflexion na yo, oh yo moko prépara na ndenge na makanisi na yo epola otiaka na mutu ke place wana eza esika na yo. Oh yo moko calculer na ndenge na yo. Ke ye Arma molimo mosantu. Allez, moi n'a pas que sur lequel moko, ye papa que sur lequel ye ne papa de ngenda. Donc Arma yenda kansa ki yenda papa de ngenda. Bakanisi na yo eza ya Nzambe te. Ukasete ndeko bota mana libota wana ke o bota ma uzama na papa de ngenda ke yonde papa de ngenda. Lokuta do. Satan oyo asali na posa vana na kiti. Donc bazami ba le Paul Dibuya na Arma. Po Arma pele la kiti wana kota ukaka papa sima imon kyanga nazoka esika akota zamba alela fuka mazo lela zo ganga kiti na ye. Wala kwiti wape na kwiti esika Nzambe yo zo onka na di vacation bopo yo papa de ngenda bota kai. Oyebiti na botela ka ote. Poza ange ya Satana atala kikete Satan komi ebele vomi na buzo ba oyo baza ba innocent na bota bango pona nini na bongola bango. Mais tata meki ko bongola bino pe simbi te. Meki ko bongola bino boboyi kaka. Ale, bokende. Te ba bolingi ko bongola te. Botika biso na tata. Soki boko zonga ka. Bomiki tisi bobeleli papa Simon Kimba okianga comme Nzambe molimo mosantu. Bofuka meli ye. Wana sikoyo. Totiki bakombola bino bozwi kimia. Po oya kotosa tata to kotosa et to ko respecter. Oya obanga Nzambe te. En tout cas, tu pas nga obangi tata nga to bangi Nzambe na ngai te. C'est ko ale lo côté pa nga. Lo côté za zéro. Na obango pete na respecter te. Yo o respecter Nzambe te. So nga na respecter ondeni. Mabota ba moya aho. Ko luka ngai Nzambe. Ai kibangu na longi mokili. Kemo ebele mine mo banda. Ai kibangu na longi mokili. Oyanga bosepela elongo nanga. Ai kibangu na longi mokili. Kotika mikumba na mino banda. Voilà, bienvenue chez nous. Merci à tout balingaka Maman Francis Kabalenda, la princesse des Kamba Nouvelle Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Bana tata Simon Kimba okiangani. Ba obalingaka émission Kimba Nzambe rien que la vérité. Je vous aime tellement. Bondima ko yambanga na banda kuna bino, otala kanga na ba télé na bino, otala nga na ba téléphone na bino. Vraiment merci pour tout. Merci beaucoup bandeko na ngai bana tata na ngai. Bandeko na ye na sujet moko. Biso nde toza boye bana tata Simon Kimba okiangani. Lokwa ngai mama Balenda. Nazali défenseur ya Nzambe nanga. Bandeko, nazali défenseur. Et puis pe na yaka pona kolamusa batu oyo baza ya kolala. Batu bazo comprendre makambo te. Na yaka kolamusa bango. Bozonga na nzela, bolanda nzela ya solo, kote kuna bakosa bino, lokute eza makasi tango eza tango bana na Nzambe. Tokosa malisusu te tolanda nzela moko. Bandeko ya mwana na yaka kotalisa bino. Nzambe avandi kati na biso na 4e génération. Apesi biso grâce ya koyeba ye, ya komona ye, ya kobelela na kombo na ye. Mais mingi bazali ko bundisa likambo wana. Bazali ko bundisa molimo mosantu. Basepela kite. Mingi basepela kite. Alors, tellement bino boza bato ya mabe bosala ka sambla. Boza ba hypocrite, biso ba hypocrite na nzela na biseti awa na émission Kimba Nzambe.
et ba hypocrite balekaka te. Alors tokobandaka koya na makambo oyo batata na biso bakabola lingomba bakenda nini esalaki bakabola lingomba. Quelle haine lingomba batata nzambe, lingomba batata nzambe avandi kati na biso, haine elati bango bapanzi lingomba babemi bana ya bato. Alors biso pete bango baza hypocrite, tokobomba te tozoya kolobaka. Bandeko naza na deux sujets. Sujet moko nazolobela awa ya batata ya 26 mingi naza kolobela Arma. Mingi naza kolobela Arma. Na kotina na dossier na epena na makasi. Et puis so na silisi pa na ye na kiti na kizengi ya tata moko boye o baza na monopole ya koloba te po balobaka. O baza tana o kutu bakoloba te me bazoloba. Kombo na ye Nsimba Nyangi. Kombo na ye Nsimba Nyangi. Asalaki audio moko a publiaki nga na landaki yango na bazaire na bango wana te. Me na landaki yango mutu atindelaki nga audio wana. Mutu atindelaki nga audio ya papa wana ndenge azali kokumisa, nani Richard Banzala. Bomengo o atia wana eza kutu bomengo te zande Banzala po asufra tata wana telefone asaelaka so bomoni yango mawa asufraka Richard Banzala. Siko tata wana ayo kosala audio moko boye pona kopesa ye makasi asosaela nzambe. Siko na beta bino histoire ya mutu oyo atindaki audio wana, na beta bino histoire ya tata wana. Bien là. Yango deuxième sujet nanga. Premier sujet ezali likambo ya Arma mwana ya papa Diangenda. Na lingomba na biso tomona 26. Premièrement 26 wana 26 balobaka 26 égale 1 non? Siko bato so kanzaka 26 égale 1. Ezali ke 26 na papa so ngimba okanga nesali 1 donc bango nyonso baza mutu moko. Donc le 3 égale 1, 26 égale 1. Si on a ça bien premièrement 26 égale 1 et lingi koloba 26 égale 1 1 wana eza Paul Dibouya. Égale 1 wana eza Paul Dibouya. Yango beyoka 26 égale 1 1 wana ezali Paul Dibouya. Ye wana nzambe na bango. Mais so totali lisusu bien na kati ya bana batata oyo. Na kati ya bana batata mutu penza ami mona kike yende molimo mosantu ezali Arma. Mutu ami mona kike ye soki papa Diangenda atiki nzoto asali ba calcul na ye na ndenge na ye ke na libota papa Diangenda yende molimo mosantu. Na libota ya papa Kisolokele atiaki deja oya kozala wana. Na libota ya papa de Lungana atiaki deja papa Mbenza. Ndenge na calcul na ye oya salaki. Na calcul na ye donc osali calcul na yo tia yango na mutu o calcula bike eza bongo kotika la bongo yende a mérité place wana papa Simon Gimba okiangani te. Yende sika wana eza ya ye. Do papa Simon Gimba okiangani abotola esika na ye, ayiba esika na ye. Arma na bino wana abotola esika na ye, ayiba esika na ye. Mais pourtant na comprenaka te so ba mama na bango bateya bango te. Soki ba mama na bango bateya bango te likambo emso ekamusaka nga. Ba yebisa bango eloko te. Pote ko bota ma tata Simon Gimba okiangani mama bibi. Mama bibi ba yeba kike oyo ko bota mwana mobali oyo ko bota ma le 12 octobre. Ye wana papa Simon Gimba okiangani, ye wana papa Simon Gimba 21. Ba yeba ki yango ke oyo ko bota ma le 12 octobre, ye wana 21. Kutu bango mo ba yebi bien ko bota ya mama bibi. Kaka na 1951 wana ko bota ya mama bibi. Tango mama bibi ya ko bota ya kanisa kike akobota mwa mobali. Na tango wana tango mama bibi abota ki mwasi ya mibale aboti na 51. Mwasi ya mibale aboti mama bibi. Tango mama bibi abota ki bango ba yebi histoire ote. Mama bibi abota bo mwana mwasi. Asimba mutu alobi bokonzeke na nkamba. Akufa sur place pona likambo wana. Est-ce que maman na bango bete na ba histoire te?
biso kutu tobotama na libota wana te mais toyebi ba histoire mais comment bango babotama na libota wana bayeba ba histoire te mama bibi akufa na likambo wana batie na morgue mais papa de ngenda ye akenda na morgue abimisa alamusa ye azonga na ye na ndako bango bayebi histoire wana te pona ni bande ko wela nani akobota tata Simon Kimbangu nani akobota tata Simon Kimbangu bande ko wela yango ti mama kiwasisilu aye kobota papa Simon Kimbangu. Et puis histoire oyo ya tata na biso oyo papa di Sweme. Histoire papa di Sweme est-ce que bango ba yebi yango te? Ngana kamo ka batato bakenda o bonna koloka histoire oyo ya papa di Sweme. Papa di Sweme ba solola kala wana na papa Simon Kimbangu wana kamarade papa Simon Kimbangu ba solola na ye. Ayebisa ye mikoloko ya nga bakokanganga. Wana 1921 abi mikoloko ya nga bakokanganga. Na kokende musika na kende prison. Mais so na komi kuna na kokufa. Mais za na kokufa te. Menga na kozonga nde na nkamba na ya kobanda musala nanga. Na kozonga nde na nkamba. Mais na kozonga na nzoto mususu. Na yebite soki ba yebi histoire papa di Sweme te. Na kozonga na nzoto mususu na kati ya nkamba. Tangu tokomaki na Octobre wana tangu papa Simon Kimbangu atiki nzoto. Papa di Sweme wana azalaki na zamba. Amona kaka baobelela ye. Atala boye mwana mobali ya mukie. Bamoko ayebisie ngai Kimbangu. Afukami batukutu baotala me baoyeba mutu osola na ye te abi na zongi deja na azala kati ya nkamba. Me ayebise ke na zongi na nzoto te zongi na nzoto mususu. Na zongi bebe oya komemanga. Papa di Sweme amemana ntaba. Amemana ntaba aketi kuna tanga akomi kuna mama mwila tuni ye. Oyo kotala camarade na yo. Bazui ba pesi papa di Sweme papa Simon Kimbangu kiangani. Amemi ye na nzoto ayebaki ke Kimbangu ye wana azongi. Kolo Lingomba azongi na nzoto musu akonduire Lingomba na ye. Ye moko Kolo Lingomba azo konduire Lingomba na ya bino nini? Na tuna nanu arma bino penande bozawana yango bo mona ke bona bino batu boko mériter respect boko mériter valeur te po bo bundisa Nzambe ki valeur bolata wana ki charisme ya lokuta bo wana ki Nzambe te tellement ke yo otiaki ke yonde papa Simon Kimbangu kianga na zo esika na yo mbo azo esika na yo kote otikala po to yeba ke esika nezalaka yo ba mystère nini oyo salaka pondengo kenda wana tellement ke esika nezalaka yo tata Simon Kimbangu kianga na botola koto kende fali to yeba bonzambe oza kati na yo ola musata moweyi obikisa ta batu bayaka tala omone sika Nzambe aza eyeba na etwali wana balandaka ngo bakonzi mboka balandaka etwali wana sikona yebi te yo ndengo za wana arma okumbaka avion okumbaka wana sope okumbaka sope ba photo ka kokangaka bon ndengo za wana mystère nini deja oyo sali deja opena ke batu bayebi ke kutu asala boye mystère nini po papa Simon Kimbangu kiangani avant kutu na zo kiti na ye bokonzi na ye abande ko sa de ba mystère mutu akufi ala musi papa de longo na kutu basilika ka fallait pas balinga no yeba na te balinga ke yeba na te na Brazzaville bayebi ba mystère mais yo olobi bazwa esika na yo côté okufa pete ozana bomoy mystère quel mystère oyo sel déjà to comprendre que tata wana tuka esika na yezala ye penza ye wana penza molimo mosantu botala ba miracle azo sala babotola esika na ye pena molimo mosantu tala ba miracle ezo elakisa kana ba acte miracle tala biso to nimela Nzambe pamba te étoile esika ezale yebanaka ata babotele esika na yo kolo étoile wana mwinda wana ekolanda yo okozala nango okosala ba mystère okosala ba miracle okosala yango okangama ke abotola esika na o papa kindokino eleki makasi me yebaka eza so na pouvoir te esili bana ya bato bomema wana bango wana bomengo na bino tellement pe bango balingi kozonga te balingi koteyama te
etali bango bazobanga bino kaka mpona nini ke baza libota esantu namonaka bato bazoba moko impossible mpona nini bonzambe eza kati na bango te. Église Kimbangu c'est la trinité naloba yango maître nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu. Nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosantu bazalaka na biso le temps à temps balataka banzoto mosusu sikoyo toza na tata Simon Kimbangu kolo lingomba ye moko kolo lingomba atambwisa mokili lingomba na ye te atambwisa lingomba na ye mpe azotambwisa mokili nano na ndenge ezokendela ndenge mokili na biso ezotambola ndenge ye moko azotambwisela yango ayebi ke tozokende na mama na likambo tozokende na suka ya likambo yo sikoyo babotola esika kote otikala quel mystère pour prouver biso osali déjà nini pote Kimbangu nzambe molimo mosantu asalaka na ba acte asalaka ya minene nzambe na biso azokomilakisa bato bazozwa ba révélation banokimbangiste kutu ba oyo bazomokimbangiste bakomi ebele déjà kende na nkambo oyeba banokimbangiste oyo bakomi tala bana ya tata bino bato bokenda bokende kande bokenda te bazokoka kososola te bolandaka batata wana baza na pouvoir te baza na pouvoir te bozopesa bango valeur bozolenga bango mpona nini mpo babotama na batata babotama na nzambe elongo yango bolenga bango bozomona kaka na bonzoto boye na bonzoto baza bakousin ya tata Simon Kimbangu kiangani na bonzoto mpo babotama ensemble tata ayaki na bango mais siko tata ayaka na bango na tina nzambe asala makambo na ndenge na nzambe abotaka te so bomoni ke babotama na bonzoto wana papa ye moko asangisaka bango ayaka na bango abiteli make na tangu ya kala balongaka te baza deja bato ya Lucifer mais nzambe alingi ba ange o bakitaka na Lucifer wana abotama na bango elongo ateya bango mpona balantema baso babotami na ye bakozala na bobangi bakoyeba ke toza na libota esantu tolanda tata nalobelaka likambo mpe nazongeli yango desi nalobeli yango me nalobeli yango lisusu mpona nini nalamusa bino kaka nasunga bino yango ya tata ye moko ayaki na bango nzambe abotaka te biloko bota wana bomonaki oyo batata babota nde bato oyo balongaka te na 4e génération babotama na tata elongo bakota na famille sainte soki bamoni ke biso pena tobotami na libota ya nzambe tolanda ta me bango te bakoki likambo wana te bakoki kotosa mibeko te bakoki kolanda lokolo ya tata te bango mpe balingi gloire barenie bazwa bokonzi wana bafukamelaka bango badoraka bango me pourtant wana eza makambo na bango te babanzambe te ata bobotami na tata me boza tata te boza nzambe te bokobotama na elongo boza me mpe bandeko na ye ata na bonzoto boye toloba kaka na bonzoto me molimo ezali nzambe asala na bonzoto mpe na molimo kaka na bonzoto bosoki bocomprendre ye deja so boza bakousin na ye bosani bokotosa ye bokobanga ye eske bamama na bino batata oyo bokabola lingo bateya bino te nga na kokama nga mosu ekamwisaka nga bandeko elekelaka nga batata oyo bateya bango te bayebisa bango te ke papa Simon Kimbangu kiangani ye wana koko na bino bayebisa bango te ke azali nzambe molimo mosantu mais eza mawa mingi koma biso baoyo tozoyeba toya libanda me bino bozokoka kososola likambo te bozoyeba te mais eza mawa me nga nayebi na nga ke batata wana bayebi na bango problème eza kaka ke bayebi ke Nzambe azali molimo mosantu pasi Simon Kimbangu kiangani bango te baza na posa ya gloire wana pe bakotikela yango te bazomonaka nde babotama na ye ke baza ndenge moko place nde pasi eza yango wana yango bato babangaka bango babotama na batata tobanga bango jamais bokobanga bango te po bato babundisa Nzambe baza ennemi ya Nzambe soki moto azobundisa Nzambe
aza moyini boko banga ete boko respecte ete azo ba mérite ka valeur te po baza bayini ya tata oh kolo Yesu bande kone bazo luka ye ba ye place azaki na basali bande osana babi papa bande kona yo bazo luka yo ayebisi bango baza bande kona ngate bande kona nga eza bino na ngai to sala musala ya tata pona nini kasi papa Mbenza papa Zako papa José de Ngenda mama Mwilu bango ye bandima ikozala ba conseiller direct pourquoi bango bandima ikozala ba conseiller direct mama Mwilu ndenga zana azoka ba honneur na ki conseiller direct na ye azoka ba honneur soki pe bango pe bazala ki bango azopeka ba honneur loka mama Mwilu bango bazona bango ba honneur mais tellement bango bakozala pembeni ya tata te bakoki te pona nini bazolukaka gloire wana kiti ya bokonzi wana papa dia Ngenda aloba yango kiti wana bavandaka ngo na loyenge te kiti wana soki epesa meli yo to kovanda ngo to kovanda même pas une semaine kovanda te na kiti wana papa dia Ngenda aloba yango siko kiti wana tellement que ezaki ya yo Armand papa sima nyimba nyanga na sali combien de temps na kiti wana pourquoi likambo komelaka ete papa dia Ngenda aloba na kiti wana soki batie yo to kovanda kiti wana te akoti kelo kiti wana vanda soki okoka ata jour moko journée mobimba okosana kiti wana te po eza yo te epesa meli yo te kolo eloko kolo lingomba kolo mokili kolo mokonza milimo na biso azwa esika na ye bino ekomeli bino matata me bwana pouvoir moko te bwana eloko te oyo kolakisa ke bonzambe eza kati na bino eza te te bio molimo mosantu esi bamona wa papa simongi mbaokiangani amonanaka papa simongi mbaokiangani amonanaka bozana ye na kati ya nkamba me azalaka na kiti na ye wana azalaka lisusu place mosusu na poto na betela bino histoire ya papa moko papa simongi mbaokiangani apesaki ye mokanda amema apesi na adresse akende kotikela papa moko na France akenda tina province wana musika ake kotika akomi kuna papa na afungoli porte atanga lettre ngo papa lobi papa lobi ke akoyaka susu lelo te akoyate papa yate ndeni papa zana nkamba alobi biso tozalaka na papa bozalaka ndenge ni papa zalaka na nkamba bitozalaka na papa kiti na ye eza awa kiti na ndeni papa na fungula ndako atala kiti ya papa simongi mbaokiangani oyo avandelaka na nkamba eza pe na kati ya ndako wana eza na kati ya ndako wana bandeko ba miracle eza ebele bokota na internet botalaka ba miracle bokomona botala pardon ba témoignage bokota na internet botala ba témoignage bokomona ba témoignage papa simongi mbaokiangani oyo azali kosala mikolo ya grave azali komilakisa na bana oyo bayebaki ye te akomilakisa na liputa nsima nango akomilakisa su na veste me Armand mokolo moko te banzembo ebimaka awa Armand soki ezalaki esika na ndesi baange esi baloba nde banzembo esi ebima mokolo moko te toyemba nzembo oyo ebima na nkombo ya Armand nzembo moko ebimi bazoyemba na nkombo ya Armand mokolo nini nzembo ebima na nkombo na yo mokolo moko te tomona te toyoka pe te me tata simongi mbaokiangani ntango kaka zwi esika na ye ngai kimbangu kiangani nazali na bino elongo banzembo ebandi mbala moko tata simongi mbaokiangani atiaka mai na munoko te mabota na mabota bakoya awa koluka ngai nzambe amibimisa ndenge nini amibimisa ndenge nini tangu ye moko tata azwi esika alobi na biso bopanza mokili mobimba ke papa simongi mbango azali molimo mosantu lo ye moko azali kopesa valeur na kombo na ye moko azali kobelela kombo na ye ya kala me azali kaka ye moko po nzambe azalaka bongo azobelela nzambe me azali nzambe me azobelela kor na ye mosusu azali nzambe alobi yango ke tata simongi mbango azali molimo mosantu
yaya yo ozoluka kiti ovanda kiti o ata na nzembo bima te ata na révélation mutu moko te alota yo biso nde tolotaka mpasi moyima okiangani mutu moko te alota yo mutu moko te alota azwa révélation ata ya yo na bandi mikoba kozwa révélation okomona na maseke po ete mutu mpenza alukaka kiti ya mpasi moyima okiangani amoni arma pene aza pena satan po ye mpe alukaka kiti wana Arma aza yango Satan utiliser banzoto ebele utiliser ka nzoto Paul Dibuya te na Arma azali Satan po oyo azoluka avanda na kiti ya bokonja tata Simon Kimba okiangala nzambe molimo mosanto azali Satan aza Satan no Arma aza vraiment Satan ya Satan lataka banzoto ebele aza penza Satan po aza na posa kaka azwa esika wana azwi na kangi ya ngola na kombo ya Paul Dibuya siko ye Satan kaka lati nzoto oyo mususu na kombo ya Arma azolinga sikoyo avanda sikoyo na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem avanda na trône na kiti ya Nzambe na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem me Nzambe bakweyisaka ete yango moni ke esimba te kanda wana elata ye donc Arma ndenga aza na bundisa tata makasi de kanda azalaka yango tata azwa esika na ye bakoma kombo na wapi ke esika na eza ya yo réflexion na yo oyo moko prépara na ndenge na makanisi na yo epola otiaka na mutu ke place wana eza esika na yo yo moko calcula na ndenge na yo ke ye Arma molimo mosantu ale mwana papa kisolokele moko ye papa kisolokele ye nde papa dia ngenda donc Arma yenda kansaki ye nde papa dia ngenda bakanisi na yo eza ya Nzambe te kasi te nde obotama na libota wana ke obotama oza mwana papa dia ngenda ke yo nde papa dia ngenda lokuta do makanisi na yo eza ya Nzambe te Nzambe asala makambo na ye na ndenge na ye Nzambe ye moko prépara déjà makambo et puis bino moko boyebi libota ya papa dia lungana wana déjà si libala wana papa dia lungana bala mwasi wana papa Simon Kimbangu abongisa yango kala abongisaka yango ayebaki l'œuvre de l'Éternel ekozala na maboko na ye donc yenda kobota bango lisusu alesiko bino bosali na bomoto na bino kaka bosali calcul na bino na ndenge na bino bomoni siko boéchoué pote kolo lingomba bashanzaka ete ye wana kaka otambusa lingomba na ye bashanzaka molimo mosantu te molimo mosantu banda kotambusa lingomba na ye kala aye nanu na kombo ya Kimbangu atambwisi lingomba na ye abandi ye bakangi ye na nzoto wana atikali lisusu kaka na nzoto na ye adiengenda molimo mosantu tata fumalongo akontinue lingomba na ye akontinue lingomba place asukelaki ye moko kaka po papa yangenda azali réincarnation mais Kimbangu azalaka réincarnation te po ye moko azali Nzambe akufia abotami awa totanga akufia amemi na biloko nyonso ya nzoto donc nyonso na kati ya makila emichopo etututu babiloko nyonso ezalaka na motema etu ntango akufi nzoto wana etikali vide azwi yango alongoli yango akei nango na nzoto mosusu wana sikoyo ezali nini wana ezali réincarnation te po ye moko Nzambe ezali réincarnation te mais na nzoto epa dengende ezalaka réincarnation a continuer lingomba na ye basoda bapasoli Kimbangu akufi bapasola batala bonakati ata motema te vide siko bino bosali programme na bino na bonzoto kaka boy calcul na bino kaka na bomoto yango bozwa bolata botia na mutu bazwa esika na yo kiliboma na bino na kwiti bolataka wana fo bolongola bo apena maboma ta bobanga Nzambe te bolinga bozwa esika na ye do bolongola ye moko Nzambe na esika na ye bino bozwa yango na ebite mukolo nini bokondimaki papa Simon Kimbangu kiangani ye wana Kimbangu 21 bozalaka na posa na bomona ye alata liputa wana pe bokomona te tema bonimele te na banzoto oyo aza nango bokotikala kozwa pe chance te bokozwa pe grâce te po azali Nzambe fo otosa ye na ndenge oyo aza so bozotosa na ndenge oyo aza te en tout cas eza pasi mpona bino mawa mingi etali bino biso kana Nzambe na biso tozali kolandeka aveuglement tozali kolanda tata azali koguide biso azali kolakisa biso azali kotambwisa biso na ndenge oyo alingi bino bolandaka basatana wana bazali konuire bino bazokosa bino bazodinisa bino na mabulu bolandaka bango te bomona bango famille sainte bokosuka na bango wapi na tango likambo ezoya bokosuka na famille bozela mikolo ekoya place boko comprendre que famille wana ezalaka famille sainte te place boko comprendre que
batu wana baka kobudisa nzambe bana bango famille sainteté siko tango suka na bango ekozala bakosuka siko bino bosuka wapi bon nzambe azali na ndeko te soki abotami na bato ezalaka na ntina abotamaka na bango amonaki bazalaki mabe mingi no fo nabotama na bango mpo na nini nabongola bango na te ya bango yango wana tata bato ateyi yaya etali bino biso kana nzambe na biso tellement que nzambe azali 100% moto 100% Dieu siko na bomoto na ye na ko défendre ye bato ba bazo ko finga tata na bomoto na nga na zawa na pona nzambe na nga na koloba na banga ta mutu moko te po tata lati nzoto na nzoto na tango bazo ko chola bazo ko finga ye te to ko tika te biso to ko bando tala ka bongo ti ba o ba ko tala bongo batala na bango siko ngai na otala bongo te na défendre tata na olakisa mokili ke bato wana bato 26 wana bazo kokosa bato bana pouvoir moko te bana bonzambe kati na bango te baza ya nzambe te bakozalaka bongo bakotikala bongo ti échec na bango ekomonisa bana miso ya bato ke bana pouvoir te bato ya kolanda te ekomonisa mapo tata lingaki bango yango abotamaki na bango po ete abikisa bango abokola bango tata soki bango kyanga na za motema munene ngoni nzambe boka nzambe ya bolingo tata za na donc kanda eza mokie bolingo ezebele Posoka tie kanda to suki esili me bolingo tellement eleki ata bozo sala mabe azana bino azali ko consoler bino kaka ata bozo sala mabe azaka na souci ya batu tala tango na nkamba batu bavanda ebele na batu musu bavanda na nkamba basala ba mabe mingi bazana bandoki moko ya grave kote baza babomi ba détruire mingi omona tata azuiye ayebise yo bando lelo bando vana nkamba bila wamona ka batebe batu mususu avanda na kampani tata avandi sepo adoze milimo ne wana pote kota ya ahucha détruire mingi avanda wana pote akitisa banteni wana soki akobongwana ekozala malamu soki abongwani te mpo mukolo ko kombola nkamba bakobima bata babe baza pe na nkamba ebele penza donc ba 26 baza ebele na nkamba nanu babimi te bakobima yanga bomona batata wana bakenda pona ni kobundisa ka tata sata oyo asali na posa vana na kiti donc baza mibale Paul Dibuya na Arma po Arma pele la kiti wana kota ngokaka papa sima ngokanga nazoka esika akota zamba alela fuka mazo lela zo ganga kiti na ye wala kwiti wape na kwiti esika nzambe yo zo ngokana di vacation bopo yo papa de ngenda bota kai oyebiti na botela kaote poza ange ya satana atalaki kete satan komi ebele vomi na buzwa ba oyo baza ba innocent na bota bango pona nini na bongola bango mais tata meki ko bongola bino pe simbi te meki ko bongola bino boboyi kaka ale bokende te bolingi ko bongola te botika biso na tata soki bokozonga ka bomikitisi bobeleli papa simongi mo kya comme nzambe molimo mosanto bofukameli ye wana sikoyo totiki bakombola bino bozwi kimia po oya kotosa tata tokotosa et toko respecter oya obanga nzambe te en tout cas neti mpala nga obangi tata na nga to bangi nzambe na ngai te seko wana eloko te pa na nga eloko te oza zero na obango pete na respecter te yo o respecter nzambe te siko nga na respecter o ndeni na ko respecter yo te donc c'est ça bandeko kote wana toleki sujet za mwa mulai penza nakota na sujet ya mibale sujet na biso ya mibale tokolobela papa oyo naisaki bino likambo naisaki bino ya Ntimba Nyangi kombo na ye musu ezaka masi ya Simon azalaka numéro 1 ya ba pied gauche na ville ya Matadi papa wana azala numéro 1 ya ba pied gauche tango bakenda kwa kozwa nzoto ya koko Kinzembo na boma bayaka na nzoto wana tango bazwa koya wana nanu avant bakuba Matadi basoda bakalaki nzoto wana eleka te basoda bakale nzoto eleka te mais tellement que biso pe tozaki na ba homonnerie na biso bakale basali ke basoda batika nzela eleka siko ye papa wana Ntimba Nyangi wana azwa soyi abwakela soda moko na nzoto tango bakomi kokende bakoma na kamba papa dia lungana batu bayebisi papa dia lungana papa Ntimba Nyangi abwakela ki soda moko soyi papa dia lungana papa Fumambanza
aye ko répondre ye aye ko répondre batouana oh nduna ke munku kizia betoko donc ye wana azali mondimi na biso te bozoyoka papa dia lungana lobaka ngo avant ke papa nsimba nyangi wana ozo loba na Zaire wana tata wana azali ko loba wana azali ko kotela Richard Banzala tata wana papa dia lungana esi a réponda ke nduna kake munku kizia betoko papa dia lungana répondra déjà que papa wana azali mondimi na biso te donc ye penza azane mondimi na biso te papa dia lungana loba yango donc ti azo kotela Richard Banzala na ye na Richard Banzala baza bandimi na biso te siko ye azo kokanisa ke papa Simon Kimbangu kiangani ye papa wana ye azo kanisa ke Richard Banzala azali buto zo ko défendre tata nzoka nde Richard Banzala en vrai dire azali mondimi na biso te aza mondimi na biso te bango mibali na tata wana baza ndenge moko baza bandimi na biso te baza bandimi na biso te batika kozala bandimi na biso te kutu papa wana déjà pas de lunga na répondre ki Richard Banzala o petit kali ayoka yango ki aza mondimi te pote oyo azo sala zo kanisa zo défendre za Simon Kimbangu kiangani nzoka nde azali ko bundisa tata aza ko bundisa nzambe aza ko bundisa lingomba aza ko bundisa eloko makambo ya lobaka ezalaka te aza na spiritualité aza na bonzambe kati na ete ayebi papa zako te po soka ayebaki papa zako ayinga loba oyo alobaka te donc batu oyo bavanda pena nzela pona kokona kobimisa kanda ya nzambe pona kolamusa kanda ya nzambe premièrement eza pena Richard Banzala wana mais papa continue musala ozosala e futo lobi siko li futi na yo recomprendre oke kozala ya pasi pe minioko li futi na yo siko to continue sujet ntimba nyangi tozo continue sujet na ye Simba nyangi o na famille na bango basundola ye ba famille nyonso ba libota na bango bande koneso bakenda ba États-Unis ba voyage mais ye basundola ye aza na grâce te aza na chance te asufraka batu musu boyoka kana ba audio na babo mona lokwa batamalonga mais batamalonga te aza ko nyo kwa maza ko souffrir famille basundola donc aza na grâce te grâce ya bonzamba aza na ngote grâce parce que tina famille ana grâce te a vivaka na passe kolia ya passe kolata ya passe mais so azuma téléphone ya mukiye ozo sala ne fiske kota ba internet akomi koloba makambo oya koki même pas koloba tata na na grâce te il faut kana solution ya vie na ndenge amona ke famille basundola ye azaka ne lokote azako souffrir na lingomba si babengana ye ye taka papa da lungana lobaki ke aza mondimi na biso te babengana ki alors bino batu bozo yoka ka bato yo bozo kanisa ketang boko na Zaire wana bozo ke koyoka ka bato ya bongo bozo mona bango loko ya ke bonzambe zakati na bango ko ke bonzambe zo lobisa makambo zo loba wana ale bazo bape mususu ba o bazana bango faible à manipuler basala kani ba komi ko comprendre que c'est que Richard Banzala wana zaka na raison zoka zaka na raison te zoka bango nyonso wana baza bandimi na biso te Richard Banzala za mondimi na biso te na ye tata wana basangana baza bandimi na biso te pied gauche moko azalaka na matadi mais akobaka kovana na nkamba komona ye mama mwilu papa nani tata o ntimba nyangi oyo aza na ba problème ebele aza na malédiction makasi a utiliser même ba pied gauche ebele denga za wana siko pied gauche wana mama mwilu wana abanda kozwa makambo na nkamba makambo ezoleka na nkamba bazobongisa bolokwa ne bato wa 26 basalaka bana bato na bango na nkamba soki makambo ezo kende ndenge ni na nkamba bana bato na bango balobelaka bango ke okutu boye na nkamba kutu salama boye na nkamba kutu bazosala boye siko ye mama mwilu wana azalaka makambo nyonso ekoleka na nkamba fo abenga tata o ntimba nyangi oyo abenga ye ayebise kutu na nkamba makambo ezoleka boye eza na bapapa na biso ya espèce ya makasi bana matadi wana lokola bapapa landu bateleti bapapa landu wana batelemela bayoka makambo wana ya mama mwilu wana mama mwilu yango akufa mama mwilu wana si balandelaka ye bayeko découvrir pena makambo yango ke ye alongolaka makambo ayebisaka ye ntimba nyangi tata wana ayebisaka ye makambo bazwa mama wana barefula balongola ye na nkamba babengana ye azonga matadi mama mwilu wana ta bayeko refule ye na nkamba po wana pena refule babimiso na Nouvelle Jérusalem ezali refule mama mwilu wana ta barefulaka ye na nkamba
azongi Matadi ake kovanda na Mvwadu kota kenda kovanda basala likita na bango ye na tata o Timbaniangi po komone pe ezalaka mosusu ezalaka Masiya komone ezalaka Masiya Simon Timbaniangi oyo nazolobela bino kombone pe ezalaka Masiya Simon sikoyo basali likita Mama Mwilu na Masiya Simon bafungole esika na bango bakoma kosalisa batu bakoma koyamba batu ye papa Simon alina Mama Mwilu wana ye wana Mama Mwilu bakoma koyamba batu kosalisa batu kobikisa batu na babiloko moko boye oyo na lingomba na biso bazopekisa oyo bazolinga te do bafungoli kliki na bango bakomi koyamba pena batu kolia bambongo ya batu ko bazotraite batu bazobikisa batu me bauti kobenga na ye na nkamba mpona makambo ya mabe Mama Mwilu wana kote akendaka te makenda okontinue buzoba nini ekomelaka ye biloko moko ya kobimele na nzoto ya mabe donc biloko ebimele na nzoto mobimba biloko wana yebanaka te soki ezalaka nini emonana te so maladi nini wana donc complication elataka ye nzoto nde ebomaka ye mpona nini ozo kosala biloko moko eza malamu te babengani yo na nkamba mpona makambo ya mabe kolongolaka makambo na kati ya nkamba kopesaka mutu oyo balongoli meme na lingomba ye mutu wana okoko pese makambo te ozo kopese makambo ozo longola na nkamba opesaka ye eputa pe mutu anga pia kombongo te makambo ane koyebala babengani na kati ya nkamba abimi na kati ya nkamba ake kokonche bafungoli siko eglise na bango ye Simon muto oyo jeune oyo nazoyebisa bino tata oyo ye wana kosala ba audio na chaîne ya Jean-Marie to bandi Mr Pipe chaîne wana garçon wana ndoki wana donc ye nenga za poubelle ba audio nyonso koleka fo azo acha na chaîne na ye do bafungola groupe na bango mutu nyonso kosala audio atezanga tina ya komona ngo tina akoya kotwa acha na chaîne na ye tata wana kofuta kape susu zoba ya Mr Pipe wana Jean-Marie to bandi zoba mususu ye wana azoko tia babiloko moko ko tia te ako yende kazana azaka na kanda ya kimbangiste azaka na posa afungo l'église na ye mususu ye wana Jean-Marie to bandi munoko pota azaka na posa afungo l'église na ye balo baketata sima mbango azalaka nde pa na bango yango asala ba groupe na ye ti mukomusu boyoka ke afungo l'église kimbangiste ndoki okoka te yango asalaka ba groupe na ye moko boye groupe wana alingaka esala marche pe esimbaka kaka te do bazala posa pena ke groupe wana so ekomi kosala ba marche apo bango bafungoli lingomba na bango lingomba na bafunga gisi kimbangiste wana église wana siko yango nde ezali ko luka esangisa bana batata na bazo ba raison moko bopo aye paza na posa ke abando kolia mbongo nzoka na église kimbangisa baliaka mbongo ya mutu te nyonso biso topesaka tolonaka na bonzoto pe na molimo tozali kobongisa bisika na biso tokufi tozwa bisika na biso ya malamu me batata oyo bazo comprendre te ke tango oyo nde église ya Nzambe ya solo ekovanda na mokili po bangomba nyonso eza 26 ezali ya satana siko église kimbangisa ya wana ndeke Nzambe asala église ya solo oyo ya Nzambe ekita na mabele le royaume du ciel ekita na mabele église ya solo yango wana ozoko tonga na bozoto pe na molimo ya wana ezaka soko keno kama kosa ata ina no vandi na oza na kimia mais na ba église na bino boza na esika te o mutu akolongwa aye ko vana ata ina ne na kamba soko okoti osanti ke na koti siko na monde mususu na longwa na mokili soko bimi okomi na okoma na mbanzongo otaki oui na komozonga siko na mokili batata wana sikomoni bazoyamba bato moko baosalaka baaudio moko oyo bakoko osala te donc mutu moko boye na lingomba esi abima aza na ye mondimi ya kimbangiste te me bango poubelle balokotaka bango soki asali audio na ye aza kosala lokola aza mondimi asali baaudio na ye ye kuna azwi apiblie ye wana tata wana alata kombo ya kimbangu ye pa mikomisaki kimbangu bafungolaka église na ye na Mama Mwilu wana bango mibale bakomi papa Simon kimbangu na Mama Mwilu bazali kosalisa bato Mama Mwilu akufi ye atikala vie médiocre vie na ye malheureux eza malamu te aza ko souffrir mais aza ko sala ba audio moko boye aza kumisa Jean-Marie
azokumisa Richard Banzala azokumisa musala ozosala ezali musala ya malamu ozokobundela nzambe bazo mibale nazosangisa na moto ayambaka bino na chaîne ye wana bizengi misato bazokomprendre eloko baoluka te bazokomiyeba te babebe spirituel bakokasi baosamaka malonga nzoko baosamaka malonga te boza kobundisa nzambe me bokolonga te bino nyonso bokotikalaka zero bino nyonso bokosouffrir bokomonaka bareponse ya nzambe ekoyela bino bareponse ata nsima kimaokiangana mokolo pene akoloba peleke wi fini la récréation oyo nga nalobelaki ntango yango ekoki esala bino kobala na Richard Banzala na bino wana te malinga komilakisa te akomona na sikoyo bokoyeba ye mpo nga dana nayebi ye me tata alobi eza na mokolo oyo tokokanga ye boye na maboko tokokanga ye nga nana bato na nga na kini nana bato na nga deja do bato baza deja oyo bazosalela tata siko baope bazokomibomba deja donc eza ndenge ni bazosalela tata na ndenge moko boyeke bokoyeba te me bazolandela Richard Banzala oyo bayebi deja esika aza bayebi deja na muto kutu asololaka na yebo ayebi te ke azalaka na ngai asololaka na nga Richard Banzala wana ayebi te mais tata pesi biso na nzela te nga nasala makambo spirituel tata pesi na nzela te abi tika ye akontinue na totala siko suka ne kozala ndenge nini tika ye akontinue tellement azolinga kobongwana te akomona tozopesa ye temps tata azopesaka temps azali kopesa ye temps mais 2025 yo nde clôture makambo na bino nyonso wana lifuti na bino eza wana donc c'est ça likambo oyo na nga na ya nango eza yango wana nalobela likambo ya tata wana Arma wana te mazo comprendre te aliga aloba place oyo eza ya ye oyo arevaki areva yango depuis kokola na ye ke areva siko atali siko bareve na ye kokisami te apeta mutu o esika na ye o kutu etangama te papa de ngenda kutu batuna ka epa mutu moko atuni eme papa de ngenda tozomona batu bakoma bakonzi bakonzi ya mboka pona nini ozi ata mwana na yo Arma te akoma ata mokonzi ya mboka po yo opesa bakonzi ozopesa batu mbongo ozopesa batu bokonzi pona nini te mwana na yo Arma pe opesa ata bokonzi na nini akoma ata mokonzi ya mboka papa de ngenda kanga papa de ngenda lobi soki ye azwi bokonzi yebaki bokufi bino nyonso yebaki esili soki Arma azwi bokonzi mokili ekufi papa de ngenda yebaki papa de ngenda alobango ata mwasi oyo nga na bali ayebi nga te aloba yango bebi mwasi oyo nga na bali ayebi ngai te bayebi tata te yango wana bana bango mo baboti bayebi bango te bayebi batata te yango moni nde bakei bongo donc eza pena mawa mingi oyo na nga na yela bino yango wana bino fo bocomprendre so bocomprendre te tali bino wana donc banzela bozolanda wana eza mabongisi ya nzambe te eza ndenge te tata bongiselaka makambo ezala donc c'est ça merci na tout balandi ngai merci na tout balinga émission Kimbangu Nzambe pour continuer ko s'abonner tomonani à la prochaine bye mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Kimbangu nalongi mokili, Kimbangu ebele mine mo banda, Kimbangu